balandia Indusa na Pastor John Gaye. Eza babino toli apete Pastor John akatia Indusa. Mokolo malamu, joyeux Noël, oyelekaki na oyeliaki te kumisa nzambe. Bonne année yango yo kindo buka kesi te po sepela to babetelo maboko na janvier simba matama lokwa kamia koleli de kriki. Ana zolo bawa pesanga matoi. Esengo ko sepela mokolo moko eboma ba projet à vite. Yo mwana mwasi, mobali wa honorona ba sérieux ezakana ba juin juillet août. Pesa e valeur ata na bonne année soka zuelo côté. Na mokyo bozana ngo sala to esimba bomba dignité na epo janvier, obite tanto lipambole kokota. To sala mikolo mususu baba parfois le malheur est bon. Ezana mabala mususu nzamba kotika tese ya na lero olingi bisengo, mobala leki na pasi po nzambe ndazo tala soko kolinga condition wana. Soko yoki biyoka ko likola fete oboyi mobali pona fete solo baninga okama janvier aussi la fete ko leka melibala nao ekobeba. Mukyo mobala zaki na ngwa tela kiyo tango kokota na janvier makambe fungama zi pose na musala to vie fungwami o raté. E bele ya ba fille batikeli basi oyo bazaki na position te bibonga likola ko boya ba condition mobala kutana ki nango na vie akangaki motema te. Yoka bakura. Trobaka makambo mususu afe comme la sata yo nanga to bongisa. Yokanga très bien. Satan muto asala masumu. Mais masumu mususu soki to timbela ngo bien to ko éviter sata sai moko sata eba. Ndeko nanga. Si tout bonne année oyo bonne année lukaka makambo ebele. Bonne année oyo silisa ba jeune fille maîtrise. Bonne année oyo pona ko luka o renye na mufete mukolo moko ba mona soki nani kabelo meshi mbongo soki nekala et sala batu ba dégâts. Et tinda bana mibali mususu baki ndoko yiba na pasi bakana kite bakanga bango ba beta masasi bakufa. Bonne année oyo silisa ba fille mususu ki bongondo. Dikola ko landa baninga na loyenge obepse ki bomwasi na yo dikola bonne année mukolo moko. Bonne année oyo zomona nazo beta masolo na ba façon ebile pona ko comprendre. Yo kanga très bien. Mutroko langa na yebi ke bonne année ça bien. So ino komi bonne année no bakanzambe merci ça quoi bilan janvier décembre. Nazwa te lokwa na komi ce que me permettre na koma nzambe. Mais ngamo ko pe fona tirer leçon lokola année oyo esili to so banda année ya sika. Position ni nazaki nango na vie oyo simba ki tena changer méthode pour makambo esi esimba. Age zo poussana age ko zelanga te. Ngana nzoto to wana mandat d'amener. Soki age poussani mo na kolemba miko ekosila makasi kosila na nzoto miko elembi ona sala ki na bo jeunesse ndeko bomba ngana ki mukolo. Yoko makamna loba. Tant to mona ba papa mingi basala balemba bazwa retraite. Moi qui couko asomba ki atonga cha des portes to trois portes. Au demande que tant musala kosila longwa na basala longwa ki sasa bafuta mabe. Papa koma na ndako mona na trois portes ba locataire acha ndezo mema ina mwasi na malem beti liwa. Na bana ya kobota soki bakoli basunga ete ba porte na oyo bomela ki nzoto tango asalaki ezo futa ye. Mais biso ba jeune ya lelo na zo beta seta. Bande kunanga mibali. Tika tabana basi soki azwi mobali akoti na compte mobali. Mutoki mobali ekokoma na compte ya mwasi na mwana mwasi amona place. Na ebite na loba nini mobali oyo azwa mwasi na engagement tout ya mwasi ekoma na maboka mobali. Mususu komona kutu mwasi a chance na baleki na ye bakomi na compte mobile. Mobile andimi mwasi na baleki na ye azo bango en charge. Wana eza grâce. Mais mobile po bazo en charge na mwasi libo koma Mario. Ngana zaka na mwasi za ko lesa kaka fufu kaka na biloko mais modèle za ko betanga ko bamba ngaba nzeta fufu na kingo. Narobi mana tongo be kingo efimga loka balokinga na lipasa. Nzoka nde mwasi kuna na kabinda na ngola. Mwena boye sate pona zaki na pasa kokende te portugais na evandite alingaki na enga ne pipeteni na to lingala bandeko simba tena portugais na etale na zako beta betanga echeli na ya biloko ndena ndeko kima te po echele lo même chebiso na kola ba serviranga boyete yona zako ba kiso na kufa ezaka na maboko naye tulongana no wana na sosonga suna ka o na remarquer na Congo kaka na likambo etali ko luka yoka tantôt mo na zako expliquer ba jeune belé ba zo monanga mabe. Soko ini toli apetende na courage kabati se koza mama na goigoi. Pona soko tanango na nzela muniso kutanika paso kabagate oninga pesa bisote ko kaba betela ngotolo te. Yo jeune garçon za na 25 à 30 ans. Comment lexa vie au sala ke loko te même musele ke tena ba puku ba le ka on a métier. Yo kama kamna loba. Na zongla ki na loba ki boy. Nyama lokola musele kete akenda kolana nzete mais soki tongo etani akitaka na nzete akenda kobeta bakopa luka ali atonda bongo azonga
Comment le pango bolela bolamba kateme bata quartier ba chabino kabwa ba bola. Mais mi sekete na ba puku ba ki marche bino te. Ba bi ke bolamba kateme ba bi lesa na ndenge na bangu. C'est que ba mi sekete na ba puku ba bi ba cho ba ko beta ndeko nanga. Ne pi façon na ko expliquer te. Mwana mobali. Luka métier ça boy. Kende na garage, banda ko sala ba clé pan au mona ti métier ko vendre ko panza moteur. So kité netinga, nazaki nanga journalier. Na kende ko sala ba ki journalier ba ki porter o na ba compagnie. Titi e bomba nga na ba besoin primaire nga na zaka na ngo pe yeba na te na batama ti lelo. Yo kanga e bel batema na ba rabis, misus ba kende ko sala auto école. So continue to école ko li ki chauffeur pa ti o mesene simbi yango métier. Na mona ko tuna bana basi ba koma ba chauffeur. Journée na kamena moni fille mo ka so bula na 207. Malgré tout ba kanga ki na 14e mairie et puis ça nga souci. Vous comprenez? Le lot qui na ba compagnie ba limité, na ba 15e mairie on a ti 14e, ba compagnie ba mesh, okomona ba fille yo ba zo kende ko luka misa na tongo. So ko talo ba ba boy ko bala be comment? Ba timber ke conjoncture ça passe misu ba sana mibali mais azoko kende ko luka po ba puye kaka venir kende. Mais yo mwana mobali o vandi na quartier musala baninga no babimaka na tongo obela kapete okata na makolote yo vanda pona masolo soki nyo beta ka minene o bakenda ko bima soki bazongo senga ba 5 soki ba pesio simo bandaka mo pa au prêtre o ko pimela yo ocholi ba vedeti nyoso ba ibana na Congo boye pa voiture na bango po bokala bango bo senga. Tout le monde va se senga te bambongo ba pesa bino mingi yango botika bongo libela e bele ba sombi ba vina bino ka bambongo ba pesa bino na nzela na lo bawa cœur ouvert. Comment moutaouti mboka ayebi ki sasa même pas 3 communes. Lingala na ya kotenga akoma courage azumwa sa cheze makomo ko futela yoza kino botami oyebi lingala tina saba concert nyoso yebi ndango boyeba wana tous les quatre po ba musicien oyebi bilamba balataka oyebi concert a potone a wapite okendata brazate boyeba nyonso. Mais pona ko pesa vie na forme copine ko sala pianga lipa boyebi te. Côté ko senga champion ko tula misala batu bino. Et je les kelanga. Comportement ni bwana en Afrique yana kisasa. Ba jeune belé na ba quartier ba luka kate ba fainéant mais ba sa pena basi balandaka bango. Na traki ndeko moka mwasi na mobile moko bazo tambloka na ebo le 5 décembre lobby. Mobile ba luka ba ya landi loko la remorque bazo benge kufa ki azo mema memaye. Mobile pe piaka. Mobile azo tunanga posa ki ndeko yibelo ko pa ki ndeko se pesa mwasi. Tango zo mona be mwana mwasi zo mateka venir ya molili. Bokenda ko kabanzoto mibali moko bazana venir te linga mobala piaka oya linga zo sentir que lobe ko simba ndenge ba ser na biso bakanga na mibali oto monaka to ngito seka mobali be ser apekisa mobali nanga bo simba ite to tosa mobali a partir ya ser mobali ngotanga talaki respo ser apesa ki na ndenge ba pesa ki bonora ki abunda lelo approuva famille apesa biso nso lokum to fanda ka total ka to bito zaka na 6e sens sero zaka na ba 22 so kanga na mobile piaka lelo bo komi na 45 ans mobile soki na ba combien et simbi pe mobile so mpilo mutuka na lopangu bo mona mobile so ketala bango bo ozonga bo tike ko lia te visioneza lelo yo makambaneza ka sute mibali ya Congo ba jeune garçon so kalingi mona mwasi yokuto kendo ko ibele supa na bino musaraka bimaka na ona ba ekoli na babana ba kiti na ba wapi mobile mumboza na ye omona pa na bango te bokendo kokota ka soki ba ninga na epa na bango ba bimi yo burkina sima ozo soka ba zemi na ba sima bana ba mesa mvule beti ba sobo na sima kamio kufa na bie tanti nanga otelaka mama mwasi ya mabe azalaka te bozo ka banzoto na mibalo bazo lekisa bino l'air tango ko sisa ki bo jeunesse nyoso kwa lilala ba memi ma nyoso après mobile ko ndiko pesa mbonga libala bo katra ke ba monta minene njoka kote kuna basi ba silisa ongala. Kwa kweba likambute ndaki ndo lata ber basenge otan somebody for ta mama ningeja yaya tana ba vantir kolona vandi kuna oyo landa mama osota la famille oyate to komi na l'air oyo pauvreté pona ko bime komi difficile batu ba bonga balingi su ba bola bazwa te na zolo ba na vérité tous les patrons basala clic na bango ko pesa ka bango na bango raison soko za mobolo soko clic ba patron ba initier yo soki te ubio ko mbeka to ba freiner yo ba patron ki sasa ko bengo zo sele musala era ko futa abandi ba kanai mozo mona zo bwaka mbongo na makamba buzoba yo mto zo sungi na musala akopia te na zolo banga moko témoin yango moni mingi ba komona ba commerce ambulant ye moko patron moko kingani soko te na mto zo futa malamu kumisa nzamba. Nous allons pas les vies, faut la patience. Ba difficulté toti na ngona ba famille était ya yo. Tambola kana université à cours ya famille na vie collègue école. Pe bele ba tanga ba si classe ba français bando za musala
ina 2 mois pamba ya salaire 3 mois abosani pasi nyonso akota na buzobo ba camarade ba memaki tango bakenda kovanda na mitan koliaka na ba recré ya misala masolo minene awanga na pasi akota na makambo moko lokola bonga oro yebi te ke musala ozosala eza en attendant on ne sait jamais tu habites accident koko ya lobi to sala tu opesa vie na forme o zonga na page ou terre na kalate soko za bandi ko zwa vie bande ko no nyoso bakemba na yo sala to bimisaka moko bokoma na facilité à vie vie na miso ezaka mulai mais na vérité za mukuse 70 à 80 ans 90 60 za mukuse na kama kandeko ya bongi azo privé baninga na bazwa au moment où vie za mukuse on remarque que opimela ndeko no soka kufi ndoko lela na matango bimisi bambongo kutu soka zalaki avion pesa ke $2000 nda kufate et puis ba kufi mpona ba souci azotala komi na charge bana 4 5 6 azana nzela te mususa bandaka commerce akweya na soba makambo soko yokinga na yo pe mususu bozana mwana déjà moko mibale 2 ans nous salaire matité ozowela ko yaka na bana ko abisa ka ketonde kinga sana ko kitsa bango wapi yo mona nkolia na ebeba obetaka masolo kina saka muta munene tandongo okoma mukelo kwanga souci avie kondisa yo ozaka so bodisite na batoki misa ba fotaka la ndengo zalaka ozokolo be ozokita ongo songa kisimbi ya bebe oko saka ngate na zalaka zaka te tozana lero tala nazolo ba wa clair oyo 2025 difficulté côté monde entier tina poto kozwa ekomi passe koto so mona clair kengela jeune garçon longwa na bakalikila koluka ko tchabasi lito isa na avenir yo moko na no liaka bien te posa na 2000 fati 3000 fesa ka mindondo komo ko risque na ko tchaka ma et puis basi ya kisasa mama na ndimite même mwasi aveugle akondima lito ya piaker penda boy kanga na mobala zo sala obiki na fait di moko ba futa mama okomona na quartier ba sengi ba komi na niveau 0 surtout Carrefour ya Kitambo magasin ba jeune garçon ko senga mama na lobia musu ba komi na ko finga yo jeune garçon 25 à 30 ans ozo telema potala ba kamini ko leka o senga na lero yo mes familles na bino za maudit pourquoi les kaka mpukute oza na courage anzi ena bana mbali musuna ataka surtout na kitao magasoko talo santike nzambe nanga ofa ya tali banki pourquoi tikili pungu arenye na nzeto na muto obambie et puis batabe ba kufa katata bise baluki babiki kaka sa ba melakisi difficulté makam na bango comme ça bango na ebite na lobani excès de ko senga ba comme ça na ebite elekela ranga ba lukaka nde babelaka ba lukaka nde bazanga na santé mozende mais ba sengi wana yango moni ba aveugle ba handicapé ba zwaka société po ba tout normal bazo senga na place na bango na bino bato boya na bana bo sundola na triomphal ko banguba ba sopa na mabeli na mona nga bana miketi ne ba 23h me boyete bino bana ba lukaka bino chez bino te mwana 4 ans 5 ans 2 ans bazana ba côté ya galaxie wana batondi côté IEC yaka na poko zo tuna bano ba utu ko landa ko mama ba bola bobi ko charger ngana za mo bola makasi me ya contrôle comment yo mona nous omona vie claire te obaksa ba charger les kilo ndiko nanga pourquoi ba papa ba bota biso bazaki na musala malunga te me ba bomba ba charge ba 9 personnes ba 13 personnes comment le lobo zobeta tolo ke botanga bosilisa me désordre na ba vie boy mususu ko mona mama na bango akolisi bango ti abandi ko lemba allez aboko yoka ki ko zozi me mobali moko ba elie mwana olesa ta moko mibale misato oroza na bana na yo ko mibali bazate otikeli yo mama no subana wana mama lokola zana souci ba koko me na moyen te akomi ko lukasu ko teka nguba ko kendi ko tambola ndeko nanga ozotala ka vi non na biso bana mibali avokota na bangagement zana métier nazo zongelawa soko zana métier okobanga ko defa te okobanga ko futela te okobanga engagement te okokima charge moi cité soko zana métier luka métier ndeko na ngai métier zana na ebitela lobani
comment vous vivez 2025 aussi là. Bilan no moko na mutu ozo calculer te. Ah je pousse no fandika boy. Ozo sela ka ko senga ya bande ko poto na ngola na ba camarade. Ba masa misi tolo ba lundi ti dimanche ba mona na quartier te. Soko mona ka dimanche rare puis dimanche on peut mona rare alali. A récupérer ba ma bibi osaki na ngola lundi ti samedi. Mais yo kozala wana o critique no misana bango. Misani osala ka ngai te na Congo te mais côté ko senga champion. Bo tonda na masaka ya ba zododo banini bo zana masolo ebele misu ba komona ko finga. Soto longwe kuna na basali ya l'État oyo. Mokonzi mboka bosunga ye. Leka na triomphal côté arena. Terrasse moko bazo tonga wana okomona. Terrasse l'État zo salisa. Il faisait na batata 30 60. Puis à la vite il fait embouteillage leki. Na leki wana totali be 3 personnes à pamba. Akanga mama bende akende kuna. Pourquoi bozo salir misala l'État boy? Pourquoi bozo nyoko la population? Okotala banzela mususu ekangami. Tala banzela wileri po matati ya sanef ba bwakana mabanga ekangama finalement embouteillage aussi la ndenge nini comment ba salaire na bino zo kitate zo mataka bozo baksaka ba jeep mais Congo zo kena ko kweya bitumba na est zo silate mindiki bosomba bakate ko bakisaka basi bazemi ba voyage ba nini ko intimider batu. Tu que président, ministre, na ba député, so ba ministre, ba kepene misala. Bozo e ba na susute. Osala caporal, osaka na jeep moko sombi ceux qui moteur Toyota, na ni Mazda. Twin, ko intoxiqué batu. Na embouteillage nzela muke bozo le karbo tout ba kamia baninga. Mais boza maele te. Bino ne bozo li mboka boza be compétent. Comme population ko tazo souffrir, zo vivre na ndenge na ya pasi, boza ba mal à l'aise. Ba chauffeur taxi ya bomona ba maillot jaune, ya ba bisi ya DC7. Bazo e de bino. Parce que bino ndambo il faut féliciter bango mais bon maltraitera bango na nzela bon mona DC7 longwa wana population wana ba futera mpako na bango ba futera mai ba futera courant na ba wenzeska ba tekaka bokata bango ba to moto ba DC7 bo lira bo mpako bo bakisi ba onini soki ba permis mais nzela bongate afo bo senga ba permis bo sa no banzela ndeko nanga boko za mai il était tiwapi même ils ont besoin d'organisation. So côté na zambo mona ke chef aza ba respecta ka epi zambe so ke na ordre so ba keme la mai ba mela groupe na bango ba mbolo ko ba leki ba sisi ba tkei ba pakasa ba pakasa ba me ba sisi ba tkei bangulu tel organisation ça zamba ba nyama ba bi ke ba na ordre me ba tanga te bino bo tanga bo sana ba poste me na so comprendre te bo so sunga chef de l'état très bo mona ka nini kuna bo koma ba illettré na misala boy kaka ko bank saka ba tuko intimider wow et je ba na soutenir na zanani. Population mal à l'aise et puis moi makana l'air embouteillage banika ba utikotek webi sona moni ba moto na ba keti na ba 3 pinets na kumisa ba makasi ko le kata bino kenzambe nanga sunga ba to penanza mapambo po bonde balingi peyo bino bolingi mboka te yo pembe na mokonzi bozana ba très belé tala ba embouteillage ba intimider ba camion nyos soki mokonzi sabwe azobi mafa tutaka na ebite nini yo zana mutuka no yo zo kumba ne camion l'état yo zana mutuka ta pe ta wewe zana ngo tika tolo bakata ba nini misusu wana boza mitema mabe obike na tala makamba Kongo esoka nga makasi mboko nana kolinga ngo boza na idage na kutana na chef de l'état maloba neka zo sentir que muto alingi pays nayi wana na lobango clair apesa na yenga rien mais na tala muto na confection na ndenge muto zo honorer muto muto zo considérer pas zo répondre que musano salaka ezo kende bien nzamba pambola oui mokonzi nzamba pambola. Mais bon, surtout batikali wana. Bozana ba fieri moko ya ba mapungu. On dirait nzinzili kola nya kanti ba betere maboko nzoko nde bazoki masolo. Bozo sunga chef de l'état te. Tibo le kana to kama kabino. Boza misu makasi koleka miyibi. Peso koya bozo se compétent mais bozo sala fier. Ngana ko selo kwa boete. Nazo futa mapona place ba chenga, beaucoup mestre, ministre, député. Nazo le kana nzela. On a zomona mabe bele ba salité makamutu banzele bukani et puis n'intimider bango ba lunganga na leka non faut les kandoki na courage ube bomela bangi fa bobima pour muta bangi ba katema kama zo sala faut ba expliquer na bato baza pembeni mutema bobolingo elo même sata za une organisation et le même na li fele nous en ordre vraiment ya ko le baiser belé. Nazo tala mboka na biso juste tozo kende wapi orgueil obino bozo lataka me mboka zo kena ko dinda bolongwa na orgueil toza na bolingo amour du pays toluka ko sa misalo ya vite fait en tout cas
compagnie esengi basaka misala bopesa bango basala botika ba 10% boliena na mbongo ya l'État bobimisi mbongo ebele boki koluka bato bino moko boyebi o créer yo moko entreprise ozi mindele misa to tiena ba chinois ozi mbongo mama danki ya toyebaki misala so salima ba danki za 4 5 6 nde toyebaki ba safricas ba safrimnet na ba soki ba compagnie ni wana mais ba sadelmi soki pi ba sadelmi bino boko yambo to mona kateka ko danki moko ya bibamba ndi bokenda ko louer eye tindike baluki ke bourrette misatu pine moko za ko tengama o sentir que mais tande boyi ba rapona ko tonga bandako na bino bandako ni boso mino ba gombe bo bukisi ba tuna ba cité minute kotanga 4e étage ozomona ba camion zo mataka pa pati likolo senti que aluena ba tout 10 ba sa misa soki 20 mais makambe tali leto ya pays ya yonanga quelle humiliation biloko boy to mandeko yo comment ko la fête na place banika kuna bazo kima bakendo batama na ba Burundi bakende wapi esoka binote ele kelanga na pasi ngeze na mboka izole na machangute bakani na hotela ngo bien te potozano na ebite na lobani ndeko nanga na kozwa kimia mkolo mboko ekozala lese barumbu mayo koteza te balingwala ebukani pesa mumi nzoto kobimisa mbongo boyibaka kaka kimoyibi yango ya bino eza ya modeli nini na régime Mobutu kimoyibi ezaka boye te euti wapi mutu malamu soka linga ifo bocoince ye kosa mutambaye wana yaki bokangele nzela bosali tu bo elimine ye bambongo tu bozo yibebaka bana basi ko bakisa bandaku naso yebate finalement président zongsa rigeria et dent pour dent naso ba polele wana bato balingi yo te bazoko sa koseka soko za soko baluki ba traite bazana posa mandano yo na sengote tozolo bango pe na ndenga kimia ngana zo senga pose kuna te na ko posila pe mukolo moko te ngana tanga te nazo ba bino ba sérieux ça problème côté na ba cité na ba quartier zo sentir pauvreté zo sonner na miso abatu na muto ndima kita ko senga komi ko senga o kota na ba balabala ba nyoso bilongi la lo ko ba fufu tebi batu ba ko seka bo mine le kelongi ne bele itiki lo ko be kirei o batu nini bilongi batu ko ba kangaki bo na kasho ba bimisi ko sabe batu ko kende wapi ki sasa mutabimi na tongo azota dikosi lokole bimi diseke ozomona mutu pantalon so simbaka yo solati mutakangi sentira simbisi u pantalon finalement choc yango ya lokato eza ndenge nini choc yo Kongo esisi batungala respect si na ba famille ko la difficulté ba yaya ba okaka su bango te ba noko ba koma ba ndoki likola nzala otali sapata noko na fete bazo bengane so ngana so ba moni sapata na ba bokilo dibala ya mami ko kufa na so betelo masolo to zotala ka ngakutu sema na kendaka na fete mo fete ba bengana nga babite ko saka oza mutalibanda ko batoko za mwana ndako poso batali bo ba ko bengana fa ba ke famille za na ndoki fete mo na sombaka 1000 francs bimisaka ba buyi bo so umena ngo mingi saka mukusa na nzoto avant de passer on faut le bougie et c'est nga peut faire ya prise il faut faire makala pour vendre bien yo ka be kila pour la ta veste na mona makambwa na sapata mona tonka yomba pine surtout tout un autre na salité libela na beta DCT na CP bank sa kwa Weston ko na kota kaler bakata ka musique tiens wana ngazo kota ko prétrailler difficulté oyo et puis faut amis sur ma casse ça perd sa gentillité bon timbre ba grife bibamba ça peut faut ça munoro makasi pour bandi melomba na sebe te ma solo Congo yo ozomona batu bazo vivre na ba manka okono ba ndeko nanga na so polele to changer ko sakana bana ici là nyoso komika ba profil mabe école ba kotangisa ndenge ni ba maître ba futa mabe ba professeur ba madame il faut pas luka kwa kotsa conflit ya ko ba mbongo bana po matsa ba point ya ozomona mutasisi classe maele na mutu ezate pani a corrompre maele na nini Congo comment na bien jamais na kotika ko selo kwa boy na kotika jamais ko ndima kongeke na ko kwena zo tala pena bonali ya corruption jamais wana ngaite yo mona tala modèle Congo ezoken pomana ke no bata ma pays mususu poko mona Congo beza passe tibo le karape boza la fière na nzela na tala kabino be na kamwa ka o batu nini comment bozo boma mboka menese ngompe bozo seka mokonza kotinda bino boki ko sala nini Babenga nini
double tranchant. Boyoka ina ba rebelle, bozwi mbongo na bango, bokosi bozoteka plan pour ça la news. Nandaki vidéo ben c'est prétend no yike ba kimi soki ba banani wana ba c'est ça. Kimia yako. Batu bazo sala ba futa makate ba indie ba komi na priorité koleka. Soda ko yazo pesa mwana mboka foti koleka mopaya. Mozo santiki mopenda sana foti. Pour que mwana mboka kateni soki ni na musala olibo en tout cas te boko sali kama mwana mboka bokosi ko ba dossier po ndo kosa mbongo boyibi mundial bo pime na mutu wana e bela ba jipi bozo tambo na ngona bandako et c'est avant normalité ngana se prena mutu abimi na tonga lukini mutu ki pasa tamboli makolo zongi na sachet na e mbongo na muki ajua lesi ndako te mobala tembeye wana na misa bato mona kwa sa pamba nzoka nda zo autant na vérité nzamba yebi bino ebele bozo tambo na ba jipi makambe bele nzoka bozo na ba kanyaka moyibi ba traître pays bozo trahir pays botambo na ba passeport 4 muloko yindo komi angolais o komi français bobata maka biso ko tozana ba carte électeur na ba et puis na ba carte électeur et changer bilongo ke mbongo na banki bazo boya yo me carte électeur na yo elongi so bimalo ko tata kulutu na yo mais bien comme ni bosa na mboko pourquoi so bosa kama mabe na carte électeur carte électeur ou na poche longwe kombo osaki matondo komi soki bokungu pourquoi carte électeur zo changer yango na poche ba kombo boy nyoso kaka ntoki misa fina baloki na carte électeur en foutema ko teti na carte électeur bozo tia batu mal à l'aise au moins mutazi carte électeur na telo ko ba pimene mbongo na banka kena ngona église bo prier baloki ngai famille ko teti na carte électeur pays na basala na zangi nga koloba mboka ninyo kimia ezate na batu ozana ticket makolo ozanga ticket makolo osala efuteli mabe finalement souci na bangungi yango pe tellement na bangungi kongo bakomi tete ocha ventilateur bakimaka te ocha kisha ngungi basaka wana ube kisha ngo eza pirate bangungi de bakomi na bo nyose baby na bana ngo mike mwana muke azaka so katele fufo tele na sani trois makuti na mai falala mwana muke ya des ans accès kolo sikozo tala yango ba perturbation nyoso na ya raison na ya vie ekotiti na bana mwana des ans aussi c'est kolo ko o senti que moderne na boti musozo kanzo kwa ndenga système bonga kanga lupango tende ba cheli bana lukoso te eyebwe partout na bana ntamba na quartier na tuna bana 10 9 bana kawana ko sisa bikolo pourquoi makambe komi boy obunga bana l'échec te ba dama na tembe mwana mela liaka mingi te muke na étude maman je vais étudier bon après mwana so monika mwana yangai zoba kotangisa ete tinda mboka akendo banda na Congo soka kotonda manyoko wapi makamza zo pyanga en tout cas mboka oyo Congo tibo kama kayo na zo ibele ko tukolo matin bolingi ni bolam kana tonga biso to kimi mboko to kena ba braza to sandengeni pay mobimba na wa zo sala na zo sala te ndenge moko efuteli mabe nyonso mabe na masangelo kwa moins cher ko za na prix a moite cher or masangeza simple produit ebela ebalo eza na Congo courant na mai to ko futa ngo modelo te barrage inga mabuta sala na ba Congo na avant misusu ya bazongo ba wapi to ko futa courant na ba prix te comment na courant to ko na nyongwa 1 million finalement pays bozo maltraiter population tina niveau ni diamana nu ya pays na bomengo Congo to kipakate bolandeli batu tina ba pete o pendelo ba makana bible yango na talo belaka nani David na lisesi patron zana 1000 ngombe ya kitoko bavu ya kitoko mais ayambi ba pa ya pasali sa feti mobola zana dita ba ya ukonda konde ya mike akeko kanga taba mobola po boma alesa ba camarade na ye mais zana 1000 ngombe ya santé makameza na Congo bozo futa ba bola ba mpako bongite ba futa mais mboke zo bongate et bela minière zana Congo yango nde boyiba po botonga bandako o population bazo souffrir ko kanga bango les réunions station sama mabe salabo mabe futan pa OK mabe DCC to l'équipe place mabe mais bino ba contribuer ba exemplaire ceux qui bino bozo le kama mabe bino ko bozo kena bandako comment DCC to memi bato et que ndo kotika bango et devient bo pekisi or bino nde bozo ko sali population mutu ko ngana ko pekisa salaire nga bo kitsa pona zo futa comment to zo futa ma chaîne na place population zo souffrir
Boka la population soni. Ah, vraiment, nazane bela koloba. Mboka o ndeko nanga na zoloba awa o koyokanga. Soko zi chance ko bima kende na yo. Oko bela mutu pamba. Sa oyeba kisi dikola mboko. Et si biso mayele e bomi ba mabala, bana basili nzoto to kufeli bana bakanti famille elie bango, nzoka nde malnutrition. Kolamba fosela moto baninga e beli oji na retard, donc kolamba komika prolongation, kolia bana komika tirobi. Biloko bela kaba 21h, 22h, na petit kimi do bosaka lokoso kwanga. Mboka ninyo. Na bana ngwa taba meliti yo tata bimaka na mikate moko yako ndre bana mikebo yo batata bombi mikate na poche zolo lokwa bambwa sur l'aéroport. Papa o ninyo oza lokoso ti wapi mwana tambwa na ordre nguruma nanu bongo kima. Mwana bimimi nutozo senga nguba. Okomela ngunde kwa nguma. Makamni to mwana mboko. Yo mwana musina ataka ke yo fokende congé pa ya Amadou. Pongana yo bana te ubena bomao. Weko changa nde panji kobote ezane ngambo. Nabi ma ekomba ya norme ki koyaka ne ba charge zo pesa nga mutu pasi na kufa vabino. Ngaza batata karate watikela bana boli anga no liasim te. Chacun pour soi. To kosamba mutu na tuna ibaka na ngana ena bino. Weko kola koli weko suka suki. Nese madame kolanda bana to ena bango te wa lokoso caprice bango chakuna. Mi kongwezano makatso baksa mususu. Di. O makamni to zo mona kabo. Ngana saka misala pa mana ngapona bimana $20 50 mindondo yo mwana ko bela malade otande tata so kambongo te docteur passe maladi na $5 ngana lamsi pondu sa musuni mwana bimana $6000 on dirait 100,000 yo saka na ngai ya okoleka na kotongola soki te kufa wana kwa yo kya yo tala naza klerawa nzamba pambola bola ndabingana indusa nazana masole bela ko betela bino to la peteza stock na stock. Ane angwezo kena kusila. Kobo manzoto na feti te. Oyo kozwalia. Nope osana frigo te. Okende olamba banzungu 4 na moto kwa ba drum. Po ba fasa mona ki alamba. Tangi kotika na tonge baby. Ape lende okuna matamo si. Pourquoi ba na éviter mama? Na loba nini susu. Lamba na saki bino peto. Ngana zaki na GO le premier na le 25 na lamba kate na kosa kotia nzungu na moto. Na ebi que tous les 6 portes na balamba ka soso, pondu, fufu toloso. Ouais baninga soki ebeli kende ko tune izana mwasi moka misu makasi. Yango moni soko za challenge ko bala mwasi ya français te. Akona makambo etidi ya ko refese ndako ke onyo ezangi na poivron. Fo bala ka mwasi oyo déjà mukemke pa mama ezani akosa ko senga kombo so fungola nzunga baninga. Ya yo ebeli mexana onga toka na yo mukola fete batala kate yaka na sani toka. Soka toki ya ma filo ya ma dudu na ma héritier. Déjà sali compliment. Vous comprenez? C'est ça. Mukola fait. Ngana fait net les premiers nana batuna kendo ta na kolamba te. Na otaka 3 personnes na zongi na bombi. Na melanga mai kutu te mai na melango na butu po eloko suka. Mai sa bisika nyonso me fufu sa bisika nyonso te. Ngalo bakapolele. Ngana me makapina mai sekite ndebo manaki sasa. Batumi ba memena nzoto fier bakufa. Ngana kenana nzoto ke premier eloko liboso nanu di boom. Et l'ambassima. Natambola tolo pole bomo nanga liboma menake na kotonda santé ko ya bien. Et na la te kitoko bobete nga maboko nanza na bete libakuna ko boko c'est la famille elenga jamais. Makambo foyeba. Et puis avo lambisa fota ka budget na nombre na ban. 6,000 musoni ko lambisa taka no makala ko benda nga combien. Chance ka nga na somba mingi ba poussière makala. Ngalo baka poleli. So mwana boyi masa kumbela nga fufu seke za mukie. Na ninga mona kulumba pona bomi ndondo. Pomba sa ko bengi akulumba soka kulumba komi otinda sani. Eza association te zong selanga nzungu nanga yo kulumbi kaka tikela nga ndio mandike pa John nzungu na yo yangoyo. C'est tout. O me mangana midi 14 pona soka kulumbela nga. Gaza clara. Kwa zana matoi. Tala bona nanga na indusa. Vraiment ngamba pambola. Tokutani mbala sima vraiment na lela bino tout fort. Bo s'abonner, bo liker na indusa. Na pasteur John Dog Boko ça va conseil eza ebele 2025 yangoyo tozoke na kokota kumisa nzambe lingoyo za soki simbaki te bandela comme challenger ko négliger copité 1000 fois et bandaki ne compte pe comme 10 000 soko boy 1000 fois ko zoka te
longwa nekiria basengi koma nekiria baluki il faut muta pesa sentir que luka ki zuite bonga pesi na quartier na remarquer bana mibali bozo senga ebele et puis na nombre basengi na nombre ka bato bana basi pourquoi basi balingaka bato bakelela makasi maoni boza na pobo memaka bana bakoli na ndako ali batumisi bakenda kosufi na makambo ebi mutu na makolo te naza mibale kuna baye na bango bana mobimba jamais baloba makambo classe kaka wapi fufu na pomaki manga na ngai awa boza ndenge nini nzamba pambola vraiment pona l'autre suki on est ensemble base